papa kwamba ya kofongola port eza ngai mama Flora. Nzambe na ngai. Mama Flora okimi prison. Mama na olambela yo fufu ko bangate. Ozolia kalate. Mama Flora okimi prison ndenge nini? Papa kwamba na nyokwami. Na zelai ba sécurité balala pona kima. Pona nini te ozali na bimisa yo. Ebongo so balukisi yo. Bolingaki na kufa kuna po linga moko ya babone na nga. Bosambwe. Oza na raison. Babone na yo nyonso abasi batiaki nga misu na sima na yo. Na yebaki na santa ki yango na prison. Yango wana baboyaki ko bimisa ngai. Mama Flora, calme-toi, ba voisin ba kwa koyoko bosana okimi prison. Na yoki deja kanda na kei ko sokola. Bongisela nga maputa na nga na zoya kolata ngo liputa. Ma Flora na lobi boye. Papa kwamba likambu nini? Nani akufi? Mama Flora. Totekaki maputa na yo pona luka mbongo ya kobimisa yo. Mama Flora bimi prison. Mama Flora likambu nini? Mama Flora mbongo ezali la muka na teki $2500. Olobi nini? Oteki $2500. Oui, zwango yo na lingaki na salela ngo kobimisa yo prison.